Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bina nyoso tu ba bonga maman Elia ni tu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo mandeko nanga boza malamu. Wa bino maman Elia ni tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo batela. Tongo etani biso déjà, bino bola muki bien. Ngana la muki bien. Le toza déjà le 10 septembre, ngana la muki déjà na bongami pona nazo kende musala. Bobi musala nanga service traiteur la Providence, weza la kagani pe nanga. Donc nazo na bongami déjà nazo kende na kanisi bomoni bomona ke naza fatigué. Bomona ke lonanga fatigué parce que musala o to salaka eleka na mutu. Tala oza na charge ya musala. Bato fo baya balia malamu bazala bien servi tout ça yango moi ke naza un peu fatigué pour na la livrement pe mingi te. Merci mingi na bino nyonso to bandeko na ngai obo disposateur na bino mpona kotala ba émission na ngai. Merci na ba oba bengaka ngai, merci na ba oba pesaka conseil, merci pe na ba oya ba remarque, merci na ba oba partageaka ba émission. Na ito solaka mwa muke to ko umela te muke penza makasi. Kosola na nga muke ezaki lobby na chaki émission moko émission mama abiso respect elle mama Bobila Dawa mama Bobila Dawa mama abiso to vanda kai na tango ya Zaire wazaki mwasi ya Maréchal Mobutu Kukumbendo wazabanga mama Bobila Dawa mwana Zaire nyonso tu ebi mama Bobila Dawa ta ba botami na Congo histoire ba changer ngo te ba ebi mama abiso mama Bobila Dawa. Émission wana ebandaki koleka na chaîne ya bandeko na biso bango basaka ba émission politique na Top Congo FM voilà. Na moni bato bakomi nga mameli ya nitu émission ngo ebandi na katikati émission ngo eza ndambu émission ngo obakisi makambo na ope mususu tout ça eza première fois mama Bobila Dawa ba ifako tika biso to yoka inenga za koloba yango naza ko recommander bino émission wana eza émission na ngai te eza émission ya bandeko na biso ya Top Congo FM bango basaka ba émission politique ce que omoni koza na posa ya kokende kotala intégralité ya émission mama Bobila Dawa oya lobaki banda na ebandeli tina suka na oyebisa yo okende kuna na Top Congo FM okende kotala émission kuna eza émission na bango alors nga nazwaki extrait wana ka mwa muke pona kotia na kati ya chaîne na biso ya Eliane Nitu TV pona ko sepelisa bino pe mwa muke bato musubo mona mama Bobi parce que boyebi que la grande dame depuis à l'époque to banda ko yoka voix na yete moni ba grande dame baloba penza penza te ba grande dame basi penza ya bakonzi bazaka baso baloba aloba mingi te. Depuis to vandaka na époque na biso ya Zaire to banda ko yoka mongongo ya mama abiso te banda pe Maréchal atika biso eza lelo to yoki mongongo ya mama après 25 ans mama pa lobi parce que ezalaki na anniversaire ya 25e anniversaire ya Maréchal Mobutu histoire ba changeaka histoire te neti nga na botami na tango ya Zaire ba changeaka histoire te donc histoire eza ndenge wana respect na mama Bobila Dawa to pese vraiment respect mingi et puis personnellement na sepeli makasi ndenge mama Bobila Dawa a sololi ndenge to yoki bo monene na taka so na te mama Bobila Dawa na zo mona mama Génie Mongai et voilà donc c'est un peu ça siko bato mususu pe ba lobi na ba commentaire mama Elia Nitu au lieu to yoka mama tozo yoka yo tozo yoka voix na yo azoloba mingi te azoloba tozo yoka yo c'est normal parce que ngai naza ko animer ka émission ba benyango animation nazaki wana kaka soki mama lobi nga na che commentaire mama lobi nga na che commentaire ba commentaire nanga wana eza kaka animation kaka na bandeki ko sala na kati ya émission moto bandeki ko interviewer mama eza ndeko na biso oyo kolo émission nga nazaki kaka ko tia ba commentaire likolo kaka ya émission ba commentaire wana to benga kango animation ezalaki pona ko animer bino kaka soki mama lobi ngana lobi mama lobi ngana lobi ezaki kaka animation voilà yoka ngaki na pesa bino éclaircissement que émission oui émission za yanga été eza ya batu nga pe na zo yango kozwa kaka na sali pe mo animation na kamati na cheli bino eza ka bongo nga pe na sali émission na nga ya bien na sali émission kitoko batu musu pe bazwaka na kanisi bomona émission na nga na sala na mystère sia tula pa inalelaka etambola presque na ba chaîne nyonso bato bazuzu émission pardon na oti ko sala émission ka lobi lobi anniversaire à Didi Stone bato bazui eza normal soki moto asali émission mo eza kitoko et que moninga sepeli nango akoki na ye kozwa eza problème te moninga akoki kozwa émission ozu émission otie mais o identifier kolo nango ndenge eza na ebisino ke kolo émission azali bokende kotala yango na
Top Congo FM so bongo mona émission mobimba maloba nyonso mama lobaki banda e bande tisuka bomona ngo kuna voilà ezeka pona éclaircir bino mwa muke nga sikoyo na tamboli na komi kobima nazokende pona kosala musala nanga ya service traiteur na profiter na pesa merci na bandeko nyonso surtout oyo basalanga confiance ba pesanga musala joyeux anniversaire na Mireille Nguesso na papa Sébastien Nguesso. Joyeux anniversaire na Mireille Nguesso na Sébastien Nguesso. Na pesi ba on a souhaité ba joyeux anniversaire 10e anniversaire ya libala na bango ezalaki nga na bosanaki mais na moni mama Mireille akomelinga mama nitu tata 10e anniversaire ya mariage na biso monsieur madame Nguesso ngabia 10e anniversaire ya mariage et on a profité na souhaiter bango joyeux anniversaire na Pakalingomba mama Lisindombele et papotama le 9 septembre hein? L'étoile les 10 abotama le 9 septembre donc mikolezana no joyeux anniversaire na mama abiso Alice Ndombele paka ya Lingomba nzamba batelo mama opusa na mikolo ekende vraiment okende ti okomata lokola la reine Elisabeth na ba mbula oyo atiki biso nango. Merci beaucoup na ba oyo nyonso baselinga confiance pona ba mariage na bango pona année prochaine vraiment nzambe apambola bino pona ba oyo batikali ba mariage na bango eza boza na kimia nzambe ya mawatika bana ete surtout en bonne santé tosengaka santé so santé za malamu mosala pesaka nini elekaka nango malamu sans problème sans stress sans nini vraiment mutu na mutu aza na eloko na oyo nzambe apesa ye na mokili oyo asalaka bien oyo yanga mosala ezaka kosalela bino na kati ya mabala oyo yanga mosala eza ndenge tovandi boto osoa na bino nde na ye kosoa na bino mosala nanga oyo nga yebi yango wana voilà dans ce cas là tokomi kokende na koma kolekisa bino mwa mingi musala na ngai ndenge nasalaka yango po na bomona quand même ndenge ezalaka moko na lexi kulisi ya musala kibotala kulisi ya musala na ngai ezalaka boye elekaka boye esalaka boye parce que eza musala na nga nazwaka plaisir wana ya kopartage na bino ya kolekisa bino moko kulisi ya musala ndenge nini elekelaka epuis kolekisa bino nde bomonaka so nasali musala na nga eke nasisi kosala yango na présenter bino peke botala ebandeli ezalaki boye katikati eza boye suka nango ekomaka na présentation du buffet donc Larissa Lelo eza journée na yo c'est ton jour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance depuis 2021. Voyez que pour un mariage na yo donc lelo eza les jours J, lelo eza jour ya Larissa. Donc ndenge na kebo na salle bokomona na olakisa bino musala ndenge nazo sala bokomona tina présentation ya buffet ndenge Larissa akotala buffet na ye oyo na kosalela ye na mukolo ya lelo. Voilà makamna zaki nango na besoin to so na tongo ya lelo yango. Soki bo retenir eloko moko oyo nga na retenaki na émission ya mama Bobila Dawa respect à elle ce qui peut na bomoni ke so botali bo remarquer bomoni ke na bloquer ba commentaire pour na bato o bazo ya kocha ba commentaire ya mabe il faut to zaka na respect surtout biso bana mobutu to kola vraiment na respect makasi biso bana to botama na tango Zaire bana maréchal to kola vraiment na respect mais lelo e comme baniso ko na langage facile ya kofinga lelo ko mona na ba mikolo mo bato bana ba 60 ans ba ofinga ben sanité ezo bimana minoko na bango oh eza bien te tant on a mona ki quelques personnes ba bandi ko chama ba commentaire ya mabe voilà pourquoi on a bloqué ba commentaire parce que il faut to pesa maman respect aza maman faut to pesa respect maman biso alobi Congo eza mama na ye banda botama na mboka Congo abimaki kuna na 52 ans motako ko boya mama na mokili azate donc Congo eza mboka na ye Congo aza mama na ye donc voilà donc notre terre la terre nourricière notre Congo République démocratique du Congo Congo eza ya biso nyonso eloko mona retenaki na émission ya mama tribalisme nde toboyi tribalisme nde za mabe tribalisme eza bien te tant to vivant na tango Zaire au mona mwana moko muyombe ayeko boko mananda kwa baluba sans pourtant boye ba ke mwana za muyombe aboko mananda kwa baluba pona ni po tribalisme eza akité mais au jour d'aujourd'hui comme tribalisme mutu so tel so likambu tala ekolo tala boye tribalisme eza mabe tokoli ndenge wana te biso tokoli na tribalisme te tokoli na tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko on eza richesse oyo maréchal atikela biso
Ce qui te côté na kati ya tribalisme, toko banda kubomana, toko lingana te, toko balana te, makamno se kozala mabe, bato ba na kati na bango na molimo ya tribalisme. Il faut ko longola molimo ya tribalisme eza malamu te. Molimo ya tribalisme kozongisa biso sima. Molimo ya tribalisme eza mabe makasi, eza malamu ata moke te. En tout cas, to suki na pongai na kiko zona ngai nzela na kindo sala musala na ngai. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nube Chanel bana betu bronze. C'était là votre deuxième maman, maman Elia Nito, la reine mère, autrement dit, qui m'a kaka. Bisous, bonne journée. Bye bye.